vraiment émotionné. Bientôt, dans une nouvelle casse, tout de suite là, vraiment je suis émotionné. Dans un tournage, mais dans le bino, on a confirmé si réellement notre maman est partie. Voilà. C'est notre star, notre maman. Artiste comme musicienne à Kala et à Mounene, na Mboka national, son âme repose en paix. Vraiment, nous sommes obligés de pour Sangango Betine Tikaki. Nous avons une nouvelle maladie. Directement, pour une nouvelle que non, maman, tient la moine à maman nationale à Koufi. Alors, il fallait que pour Manano, vous voyez, c'est pas ça qui n'est nini. Tu es même à niveau, il y a Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, en quelques lignes, comment tu peux définir Maman Tchalamouana? Oui, c'est une star. C'est une star congolaise. Vraiment, que son nom repose en paix. En tout cas, on le voit deuil national. Vraiment, c'est deuil national. Vraiment, c'est deuil national. En tout cas, tous les cas, ils ont vu tous les cas. Tous les notre star, na honneur et na qualité. Merci. 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 Courage. Vous voyez là, nous avons un Madop. Sa grande sœur, la mamie, courage à toi. Courage la mamie. Alors moi,
Beaucoup de dignité, beaucoup de valeurs. J'appelle à la presse de Kinshasa, à la presse de la République démocratique du Congo, de rendre hommage mérité, digne, à cette grande dame qui a fait l'identité de la musique de notre pays, la fierté de la musique de ce pays, à travers le monde. Et je vous demande de l'honorer avec respect. Avec respect. Tchalamouana a tout donné à ce pays. Elle est morte dans son pays. Elle était souffrante. C'est la maladie qui l'a emportée. Donc pas de spéculation. Il faut l'honorer jusqu'à ce qu'on ait à l'amener à sa dernière. Étant que chevalier de la plume, la disparition de Maman Tchalamouana, et comment vous pouvez définir Tchalamouana? Tchalamouana, c'était un tout. C'était l'incarnation de la culture congolaise. Tchalamouana, c'était la fierté de ce pays. Elle était à la fois chanteuse, danseuse, compositeur, bête de scène et maman. Elle était la maman nationale dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc, alors parlons de la relève. Maman est partie, la reine de Moukwachi est partie. Est-ce qu'il y aura aussi la relève assurée par rapport à Maman? Il y aura beaucoup d'hommages, beaucoup d'hommages. Ça commence de maintenant. Toute la République est mobilisée. J'ai eu tout le monde ce matin pour rendre hommage à Maman Tchala, qui est encore fraîche. Ah, madame, beaucoup de choses. Tchalamouana était le symbole de notre culture nationale, pas seulement du Kasaï, mais de ce pays. Donc, elle est morte à 64 ans, très jeune. Elle pouvait encore être là. Donc à toutes les mamans congolaises, à tous les papas, tous les artistes, toute la classe politique confondue, eh bien, c'est le moment de rendre hommage à Maman Tchala. Et je demande à la presse beaucoup de respect. Vous martelez toujours sur ça? Beaucoup de respect. Merci beaucoup. Merci. awa toza liboso na kati ya GP pa Maman Tchalamouana, donc to perdre donc icône ya musique ya Congo ya ba mama dans la minute to la deuil national te ko représenter ba Victorien nyonso tous les artistes à Congo dans la minute oyo toza déjà awa tangu nzamba bana ekoloba nous avons créé ce monde des artistes à notre image que bango basalaka déjà eza biso yoyo bana Victorien Leison toza même délégation na président national Jean-Jacques Isungu ba pour le coup de ça la déjà la minute oyo donc to remercier ba tout et puis Maman Tchalamouana yebisela biso en 7 secondes que c'est mené à 10 Kalate ezobima toza ensemble venanga joli mubiala ba docteur Hilaire ba vena biso bevariste Bocha ba vient tout ba tche makambo vraiment émotionné. Bientôt dans une nouvelle case tout de suite là vraiment je suis émotionné dans un tournage mais dans le bino
nakoma na nga mona confirmer si réellement notre maman est partie. Voilà. C'est notre star, notre maman. C'était comme musicienne à Kala et à Mounene, na mboka national. Son âme repose en paix. Vraiment, nous sommes obligés pour sangango beti neti kaki. Nous avons une nouvelle maladie. Directement, pour une nouvelle que non, maman, tcha la moine à maman nationale a couffé. Alors, il fallait que comme manano, voyez pas, ce qui c'est pas ça qui n'dengue nini. Tu es même à niveau la proposition. Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, en quelques lignes, comment tu peux définir Maman Tchala Mwana? Oui, c'est une star. C'est une star congolaise. Vraiment, que son nom repose en paix. En tout cas, tout le monde voit deuil national. Vraiment, c'est deuil national. Vraiment, c'est deuil national. En tout cas, tous les cas, ils ont bilondé tous à la carte. Tous les notre star, na honneur et na qualité. Merci. 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 Courage. Vous voyez là, nous avons Maman Doc. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu, nga mama Janelle en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sanga sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc va déclarer que mwana comme handicapé à olobate mais tant on a eu par exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance de l'homme na komo loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zaka barigi na raison mo kozata na sens te na ko mo se sengo na mukanda na zuke musala donc on a témoigner moni na nzamba Ozana wasai na bomo nanga tukana nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio isukisa pomade élargissante pona ba papa pirito voir clair FD purge ba produit ya Maison Kati yango wana tanga. Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails kende na Kintuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence Carrie Grèce. Shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72. Santé ya bana Congo ebongi mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na basa d'opération avec ba appareil ya dernier cri ebongo yo cataracte enyokola na misunga okoza mobange na traitement pe okomona polele mba côté prise en charge kutu polobate otongo nyoso petit déjeuner eza gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo asi occasion ya kozwa soin na mutualité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekozala ki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga santé c'est gagné. Alors na clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate